Bonjour, bonjour, bonsoir. Naba Nzambe surtout. Ezanga lisusu mwana musana tata Nzambe na kombo ya Sia Maria, mama Maria, ya Maria leki mama leki yaya na yesusu kosa musana zali ko continuer kaka na sala ki vidéo mususu liboso ekatanaki mais nazo continuer toujours na message yango. Nazali kokota na deuxième message o ezali na nazwaki message au le 11/9 mois 2020. Ezali mungongo na Nzambe lobaka nanga comme d'habitude. Nalalaki na butu na yoki mungongo lobi nanga na lingala keno. Elobi nanga boyi kozanga basakoli ezali kokufa. Kozanga basakoli ezali kokufa. Kozanga basakoli ezali kokufa. Le mungongo lobi nanga kozanga basakoli ezali kokufa mbamona lamuki. Et là na lamuki na poser question de na posa comme d'habitude na soit qui réponse te. Si les londe na yoko sala vidéo o na yoko za réponse eloko nini elakisi kozanga basakoli yango nazali kosenga na bino ba na Nzambe bola nanga malamu ba oyo bayebi lingala malamu te musakoli ezali mutu o Nzambe apesaka message musakoli azali prophète be prophétesse musakoli azali mutu oyo azwaka message pa Nzambe pa Nzambe apese message direct pe apese pa na bana na ye e yango molimo bandi ko expliquer ngai boye na kati na mboka foto za na basakoli na kati na ba pays foto za na basakoli na kati na ba église foto za na basakoli na kati na ba famille foto za na basakoli na kati poignon sotia ba société foto za na basakoli na kati na ba armée na biso foto za na basakoli ba prophète bazali bato batelemaka na porte ba prophète bazali bato bazwaka ainsi dit l'Éternel pa ekopesa epai na bana na Nzambe prophète azali mutu a musala na Nzambe prophète azali oya mona ka Nzambe alakisaka ye na musika pe ayebi ko alerter bato prophète azali mutu o atelemaka na frontière pona kotala mabele ezali kolingi kota na kati na mboka pona kotala mabele ringo za kokota na kati na lopango prophète azali mutu o atelemaka na porte ngana bengaka prophète azali sentinelle ngana azali moko ya ba sentinelle bokotuna ngaki sentinelle na pesa ki musala ki sentinelle Nzambe na lola ndem tabenganga na kombo ya prophète Nzambe na lola benganga na kombo ya prophète un prophète prédictible na tikala ko bana bino na ngote Nzambe abenganga Saint-Esprit abenganga na kombo ya un prophète prédictible nazali ko sakola pe ko pesa bino na o ezali ko wuta na Nzambe na lola na yaka ko loba pona part na ngai te nazali ko yaka loba pour la part du Seigneur et Nzambe ngongo na Nzambe lobi na ngai boye kozanga basakoli ezali kokufa pourquoi molimo na Nzambe lebeza kozanga basakoli ezali kokufa musakoli ezali na kitine na importance na kati ya société na biso musakoli bazali na importance na kata armée na biso basakoli baza na importance fu baza na kata gouvernement na biso basakoli fu baza na kata na ba église na biso na kata na ba école na biso na kata na bandako na biso na kata na ba environnement na biso toza na poste ya basakoli fu baza na kata na ba place nyoso tout ba établissement nyoso te vani na sena ba boka na biso pe na kata na mokili toza na poste ya basakoli musakoli azali oyo azwaka epai na Nzambe parce que Nzambe ayebi oyo yakalobi parce que Nzambe amonaka futur nazali koloba lokola musakoli po ete Nzambe alobi kozanga basakoli ezali kokufa teba koluka basakoli ba travailler na kati na bamboka na biso teba koluka basakoli ba travailler na kati na ba environnement nyoso tu ya misala na biso teba basakoli bazala partout na kati na mboka na biso na kati armée na biso foto tia na putu basakoli bazala na kati ba gouvernement na biso fo basakoli bazala na kati ya musala ki président na biso fo basakoli bazala basakoli ya solo ba oyo babolo ba pesa ba bondela ka butu na moi pona mboka ba oyo ba bondela ka butu na moi pona kati makamu na famille ba oyo bazali ko bondela butu na moi pona kati makambo ezali koleka na église ba o bazali ko bondela butu na moyo pona corps du Christ musakoli azali na importance na kati na mokili musakoli azali na importance na kati na mboka boluka kotia basakoli na ba parti na place nyoso to yo o yebi ko benga ma musakoli sala musala na yake musakoli o message Nzambe akopesa po to pesa na mkozi na mboka otia yango Mungu ana pilipili te pesa yango ndenge molimo pesi yo esenga Nzambe apesa o sagesse boluka basakoli te bazali ko pesa bino masese ya lokuta boluka basakoli te o bazali ko sepelisa matoi na bino bavandi balamuki bakanisi problème moko likamoko bazu bapesi te musakoli ya solo atelemaka soki Nzambe alobi na ya telema toluka basakoli na se na moi Nzambe alobi musakoli kozanga basakoli ezali kokufa
soki basakoli baza na kati na église te église ekomarche te soki mosakoli aza na famille te famille wana koyeba mabe soki ezali koya te soki mosakoli aza na kati na gouvernement te gouvernement koyeba nini ndenge kodirige mboka te soki mosakoli azali na kati ya armée te armée kotambola malamu te soki mosakoli azali na kati ya mosala moko songolo te basakoli fo basala babisala nyonso to bato basalaka po ete na kati ya mosala moko na moko place bino bozali kosala yo nde nzambe banda kolakisa vision nini azali komona na kati na place wana nzambe akolakisa problème neza na kati na place po te oyeba kopesa sango po te bato bayeba kobongama mosakoli azali sentinelle yo muto bengama prophète prophétesse yo muto bengama mosakoli lokola ngai telema sala mosala na na bosolo pesa basakoli oyo nzambe azali kopesa ko pe kopesa masakoli oyo nzali kowuta na kati na motema na yo te pesa lero koyoka ke nzambe alobi no lobalika mpona mboko telemi lobi lobalika mpona mokonzi na mboka telema loba mais musakoli ya solo alobaka kaka o utake pa ya nzambe musakoli ya solo atelema ko pesa message soki nzambe atelemi nzambe apesi message ya telema apesi bana nzambe yo bengami musakoli sala musala na ki musakoli na solo ko sala ki musala musakoli te poto sepelisa matin na batute to luka basakoli na kati na mboka na biso to luka basakoli na kati na ba famille toluka basakoli na kati na église na biso toluka basakoli na kati armée na biso toluka basakoli na kati na baekole na biso toluka basakoli partout oyo tozali mosakoli azali important na kati na mboka mpe na se na moi nzambe alobi kozanga basakoli ezali kokufa ata soki likambo ezali koya alobi nzambe akoloba nango mpa basakoli po te mosakoli asakola po te mosakoli aloba po te prophète aloba prophète atelemaka pambapamba te prophète atelemaka lere nzambe apesaka ye message prophète atelema ye kopesa bana ye bato na nzambe message toluka basakoli na kati na se na moi toluka basakoli ya solo bokende pa basakoli ya lokuta te oyo bazali kopesa bino bilei lebumba bazali kopesa bino bilei na molimo te oyo bazali kofonde bino masapo ya lokuta oyo bazali kopesa bino bamessage ya lokuta boluka basakoli ya solo parceke basakoli ya solo tile na se na moi bazali nzambe lelo azwa lokumu merci père de gloire nzambe azwa lokumu kozanga basakoli na mboka ezali kokufa mboka kokende na kokufa parce que basakoli ya solo bazate na se na moi basakoli ya solo bazate na kati na mboka basakoli ya solo bazate na kati ya armée basakoli ya solo bazate na kati ya gouvernement toluka basakoli ya solo bazali nzambe atelemisi génération sika basakoli yo o bengami mosakoli sala musala na solo ko sala musala ki mosakoli te po to sepelisa bato bapesa yo mbongo te soki nzambe apesi yo message mpona motu te ko invente message te soki nzambe alobeli olika mpona motu te ko invente message te lelo bato balingi bayebisa bango nzambe akopambola yo lelo bato balingi koyebisa bango ke nzambe azali kopesa yo eloko songolo pesa bato yo oyo bengami na mosala mosakoli pesa mwana na nzambe message oyo wuti epai na nzambe ezali to kozali mosakoli moto abengi yo okanisi na motu na yo keno olobi likambo te zela nzambe aloba soki nzambe alobi na yo te yebisa motu abengi yo na telefone nzambe ayebisi nga likambo te mpo na yo nzambe azwa lokumu nakanisa botala bavideo nange ezali mikuse ezali mpona problème ya naza na maproblème moke mpona telefone na ngai me nzambe akosunga biso kaka nzambe nalo azwa lokumu oyo message elekanaki mpona basakoli nakanisa na suki awa merci beaucoup bye me nazali soki kokende kosala video mosusu nakosala bavideo yango ndambu parce que telefone nange eza na problème merci beaucoup bye